Qu'est-ce qu'il faut boire? Amstel, ils sont joyeux. Ma chérie va danser. Ah, y'a Amstel. La vraie ambiance, la vraie bien. Autour du tam-tam, Amstel fait danser. Mon amour fait voir le batteur il assoit. La bière qui donne tout l'amour dans l'ambiance. Amstel qui fait bouger l'ambiance, c'est Amstel. Amstel meilleure ambiance. Amstel danser Amstel viens. Vivez Amstel, bougez Amstel viens. Vivez Amstel, super ambiance Amstel. Amstel viens, c'est l'ambiance totale. C'est l'ambiance totale. Bonjour maman. Bonjour. Monsieur Koyaki, reste constamment on a préparé de la bombe. Je dis que le prix était pas tenu, pas dit. Mais sincèrement, on a fait un pardon. Un pardon. Pour limite, on a été mon accueil qui fait ma bombe. Ben, c'est bien, ici. On va voter la haute commande. Muto zuluba o iyo kolobela alimbiso o wa ta kolimbiso e bembo e zambeli ngaya nikamjulu kaji na kata libota ngai o ya mwana ngana bota moko na muti o ye ko bebi selangai mena e bitai sasi mwana nganga timi tuna se na kokota nganga pona yo poko kuko kolanda yi sasi ya timi tuna se o kokala o ta kene bobi ya ga moto ya ko ko ndia kawa o ga ko la sangani gravate o lati ko ande ko to ni nambanga ma ija na hiyo c'est la pas tunaweza kuna kitini naweza malaji ya kanusi hizo na mkini za malaji yondo nitenga kwa hiyo lo radio yoga lati na famille nanga na ba bana bana bo beri sena na mwa mena itamra na Dinake, o da ina un poco cortado. Como estava pensando a bordo, não? Na sombati. Kita ko lo di tangan ni. Merita. So ko moni o gana mbongo dele, o da ko luga, ko dia mo tele ni, ke no ko di delo e gana ka ko tin ko. Ngoli yake
bana tovandela bamama bazwa mama kobo bazwa na babiloko tala kiboso basali babiloko nyonso baye kotika awa azongaka obiaka bango bazongi kuna na restaurant bango baye bakosa biloko mosu baya na Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, là? C'est la chance que je suis un peu malade. C'est une grosse chose tout de suite. Nauti bumba, na ye, na yoki, na meki, mana primis, ekeseni. Malafuma meni ndwi. Kanti primis. No, kimweni ku formule yene kuba bakiri yawe ni mudama mengi ndwini. Kilini tanga mungumu kanti no. Primis kimakinka. Mudamu formule yo kize ku kwetu gili. La primis, il y a autre chose, il y a que plaisir, autre chose pour la primis. Bobo mangate na ndenge na pona oyo nga famille, po ya biso bana ndili. Soki oyo te watu lisusu. Primis eza eloko mosusu. Loko na pona yango kaka primis ya. Ngani maitena kukolia boye eba mero yote dibai wini kuyo mo kale rangana lela kala aba kila mina kavie seme yara batikira mo kale no me abana kazi ho yaba kila mo bali kwa yo bana mayeto la kama la teni sala la kidala de marche tunde ngata ko takola Wana ndio bilanga. Hapo ndio kelea. Wale ndio kutoka. Bali sana ndio bana. Wale wanataka kelele. Shemeja. Wana bado ya makese bana ngate. Elo mimi na kulia. Mungu atu. Tena hiyo futa. Futa. Na yeye bado sisi klasa. Hadi kila mtu ndio kwa bana. Na eba te tumiza sika memaga mwana sepeli mpaka mwana akamata tia wala yoga mama wapenda mwana kupenda mwana zake mwana pembele Sina mwanzi tena mwana ndo pale kalana kumona diso pizza tekalo se boya kwa watoto laka me diso ta hiyo Semek, yo bagi tu 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 baru kan. Nama kuna. Oh, foto na yo. Oh, foto na yala namboga. Foto ya. Ini ba video tumkwa. Oh, epa ya tata lombe. Dala batu batu. Wao tapana. Ha?
tata leki na ye oyo nga na landi sikoyo oyo abokola ye onga na landi oyo foto na ngai mboka elonga ibokona mwasi tokomona ye nani kuto tata mwasi abanobenga kusodi bebe tata mwasi ne alosepela nayo chef ya famille na biso ndenge alobaki soki aye amoni ye boye ata ngombe ya mobimba alaki yo ngombe ya mobimba aza mwa mokuse mokuse monene bogasoka moni yo na mboka tata mwasi mpe afana kotakuna tata mwasi mekomoli na yebi tesiro Léon Tamani. Tata mwasi wana komona mbali tata mwasi kombo na moni tellement za kufanya minda bambale mundele mo pana biso nani yaje akesi ndera ndi mtapesa hiyo baza kana hiyo baza ine ko bomba na kosa sasa yona ko kuja kiasi ha ndio kumbe ndio abota ni kuna presa ya bana mama nenda kupita kama kikombo ya Leon Leon nenda na usilele right ndio na kumbe chemise na hiyo ndio besa chemise hiyo ndio pantalon na hiyo oyo ndio besa na kusomba na kumbe sikoyo ensemble papa kanseka kula ndana moni ko na moni teneka yo pesa tora mboto sombela bangu mapesa birombo pona zila bateka ka bateka botata mo si poti ndile pe alo baki poti ndile badola mungu nana kuchapa mungu badola somo to yeye ile wangu ndio ngona mboka batika bata kula dania boza problème ile c'est pas teneki aye balikambo la moko woni que ça très important teneki bon neki nazo avion nauzona pokwa na bale odina ba koma lo bamba la moko bon il faut tout récupérer bon et ça les cambiam mbongo oyo ekele tutika kiwa to récupérer mungu wewe sigara ngune pale na makambo dibala wana omoni kitu boyo kutika ngote semeki kangote photo tu mungu mkenge bongo bongo ni za bango il faut tout récupérer mbongo wana sasa unasina mungu te omoni semeki c'est pas na la coutume na biso mbongo wana il faut tout récupérer sinon c'est aussi pas mal chance pas la biso et puis to na kati ya bali na bino ya ndani mbongo wana il faut tout naona mboka et puis to ba pambula ngo ba tala ba cérémonie et puis pour au bout ezala nde bongo ndio boda de coutume na biso semeki ndio boda de ndio boda kwa namba na kitu kutoka watu boda kwa nini et puis ngati na kwa fuye yo faut boda ba ba bi ezande biso yo sio kutoka uzambongo wana bokena wana mbongo kena mboka ufandi yango ya liboso ba mapata kasuko kwa mbongo mide boya ngo mine liva droit au but yo poko osa la kutoka pati ko osa la pati mo ya recommandation que yo nde otindi biso po to keza ka biso moko boye pati ezate bakondima te moye bapesa biso mbongo yango ezali te nasala nusu moko ya ke yo nde otindi biso yo nde recommande foto songa ni automatique ye lokola apetaka ngonga nakomi tosali balikolo ebele awa ntango mpenza batika abaekireko aomona malamu te omoi aza sacrifice sacristain ndenge moko kaka ngai ngonga apetaka ngonga alandaka tata elombe po tata elombe moto azali kobetaka ngonga ntango akufi basango babi te ye fo ekomane der famille na bisoka ye soki akufi siko toza tuna ndeki moko boye ndo aremplace mais normalement il fallait tout de même elombe aremplace pe azonga mboka kwane ozonga te bokona saka na tobiki na lelo nasakoko der famille na biso lelo tongo sawapi lelo tozolongwa na jesa koto
lelo carrément tongosa oh tokokata molangi réglementé yo nayebisi yo kate jour toza wana semeki moko très agile tete elobe mpenza donc apesi topasi moko bien kala wana lakisa biso ndako te pete otofine matoi vrai oyokana penza Una grande la suma prima bene bozo kana na hundi mate ya biso ko bile ko ko sebe ya bo mama o ko ko tata bozo kana bo na ko sepera kana ko tiba kwa famina ngo bando kana ndege wana na bizo ko zara tupe yo boy ko komesa na pesi kama kama ni tege po signature na yo kaka pesi yo sipona ko manini kengai na tindi mabote ya Elombe logo na ye na tatale na ye ba récupérer ça va bon voilà kwa ina biko wana ba complete ata de sana no ko sita ba pende kama solo nyo sia ya mwana wanga Deme bomba mwa mwana yo moko. Oye no kona ba. Oya pesa. Oya pesa. Ati ni mbisi ngo. Kilo. Comme dit, je crois que j'en ai bannisé en tout cas. La camo vous maintenant on a comprendre le bannière. Comment s'il vous plaît, vous exercez immédiatement. La bannière est bannière. Qu'est-ce que c'est? Non, finalement, c'est ça là. Non, c'est des gens que j'ai ramassés, dans tout bango, parce qu'il n'est pas. Arrête-moi. La fauteuil bango est pour inscrire, la fauteuil bango, pour une aventure, ici là. Nous autres aussi, pour une aventure, on a risque d'aller. Il y a des fois dans les bateaux. Sedikit. Ini kasih ke Korea. Ini kasih ke Kendek Tambun. Venda, venda. Usalo.
Dia. Aku ni mengawal aku. Noko. Nah, kamu tadi. Aku ni kayu tu. Gimana noko? Noko. Sekarang lagi ada kalau aku mau buat ni, ada kamu. Saya nak dikade jadi. No, ni kita makan. Kita makan mana pun. Dia kata. Ngana yetu tu mkolona alikumwinjele. Pia kusala kama sita makasi na kasi. Bato kasi bakala malamu ke. Oh, no kusia tusala. Oh ya. Siko sawa ngoni mwana ndenga baby. Mwana kwa kuja mbongo akumi mwati tala akumi bebe bali sala hivi. Ya mwana niko na mbongo tu. Kwa mateso mwana saida kama mwana saida. Hata tu mwanitaka ni hiyo sana na baby. Bali ndio mtu botani na boye. Hata barabara na tuna hivi mara barabara na biko mtema mape. Basaka ba mama ba mpaka bazalia msala mungu ukangata bana basi. Bali mtema na basi bana basi basala. Sana barabara ndingi mbele mbele ya mtemi mtemi babanga ngana kwa. Hata msala mungu basala basi bakangata. Na yake kwa kusoma hilo kwangu au ngana ngani kama bango tu. Sisi mwana ngazi na ina kila kinzamba pamoja. Azina libaya nebo bazina kwenye nyangali kamini. Bongo dito tosale ni ngayo na sale ni ngamba ndamura pati nikole hospital ngana tani. Me bango la kumori kwa bila mtufungua kwa kwa kwa. Ebo kondo kisoji na hata fanywa na bila hiyo gaya yao za kapana mayele ya kubate na ngamu wana punda yini bamdoke ngwa barabara ngana bate ni mwana kole boy. Na bate ni peyote okome boy. Lelo ngomo bebi sio kumi dito batoto fungula yini tira poto tutayi mwa. Mwana magambi motala. Na vile barabara ngara hivi ndio kusema lupango na vanda. Oh nyote bazo sala pona mwana nga. Nzamba zani. Nzamba simate. Deja mwa ya benti. Ako beba tena nzamba zani. Ako beba. Yeye zaiwo ndio kaka toli na zali ndeko na yoto na lubi na kia kosana buna na mukolo na yo kutaka boy. Ndako mukolo mwana zo kubatela mwana tengana kumanya mtu abota ni mwana. Kasiyo moko. Bila kwa buno yoyo. Sasa botepele kiteko na libana mo. Pale bono. Bomona kya ora mutema mabepa na nini ke neka bali. Siko ngana ndako. Kunyuka na manamu zalete. Bale ko zonga hawa na ndako. Ngana vanda wa. No. Kwa hiyo hata kutuna ngata kutara hata alisiki. Ako ndo bitamate pona ni pona mwa. Ngana yao yeye kwa benso ngai. Atina lo tena yale lo. Ngana yeye. Soka bendu kana kanjara kuna makama wangu. Kama huyu mwana na yeye anataka hospitali. Mwana mtaje mtu ajibaki bana na kuona papa mwana kaiko yake. Ndio haya wapi na hospitali kana ndio bangora hospitali ndio mwana bana hospitali. Mwana banda hapo. Sio yenda abeta mdole pana ubete report hospitali na ile na kile kutara mwana mwana kwa makati za ngoti yetu ndio mtoto wote tamango mtu makula dole kana hiyo.
ndaba ya obutani ngana libota na sepelite Yoko tanto. Pone yo ile kenga tanto. Omone bando omone ngini. Ozo bo. Yo. Moto wa baka. Moto tela dando ki. Moto kwa. Kuna nata bali. Ndenga yo kaka bo. Mwana na yimo kwa so ali kubata na mwana yake. Ayo tawa tolele. Dongola jida bwana ndio wale mwana. Konga mkuru aboyi. Namba pekee bezi kana ili mwanamka mbele. Abani ya mwana sisi. Yeye ndio alina Nani tunataka kusudi. Kitu sio bali mmoja. Ndio. Ndio bando dia na botonzo kwa makasi. Sona ndio sana mwana ni machela kama haya. Mentemeka leo na beti yako kwa kitu Na leo ndio mfumo kwa chelo ndio ndio. Ndio. Toma. Tous ces avions, au conséquent, tout le monde est venu, il est venu compris que la bandit ou un autre pour le groupe de l'Italie. Kianga na zwe basela ndako likambo ngana mema mfumo ngana mema. Mwana ikaba kuta na kibango mibane. Na yabike. Mwana yao mobile yao na ndako bonga na kama tena mobile na zile yao na ndako. Ayao yo mo pe udi magi likambo. Nasema zaiko basi mwate mwana baba na kanda na kunua na uji para avuga na yai. Tandama baba wanche divorce national, wanche ndio mnieke na ndako na jeni. Sema kama bala de kunangai to zalaka biso mi balite to salaka ceremony famille na baya ko bene famille na ngata bazalaka to lobani to pecho mwati pona kuboma le bala o pesa kama na mokanda biso mo anti biso mi ba to sala ni mokanda o pesa ngana ndi ba de go obe na do de kunangana ke bisigona de kunanga bi ndegini ifuko sala ceremony de sala mali Amata mukanda ke na ndo bandi kuna yo biso ke je plus de votre sœur ici c'est tout mais on a moye na kamye kona bozo o ya ko babana ngakuna kuna zakita mwana ngande ngazo na kutika mwana ngana naye bande one bataka soki baye awa bakotaka na kati ya ndako te bazofuka na balabala nazomona mpona nini mwana mosala ozoboma libala akola libala mwana yo moto opesaki pasi batundaka mwana libala plete mwanakolo mwana ntango badeleka wana nayebi na ndako na ngai nayebi mwana mobala baye mosalaka ya mingi te apres le 6 mois ana expérience azwi mwana azwi chance na ye azwi chance na ye bapana mwana na moni bango na te yo amoni pesa eza mbana ye te toki ya motongo na bapana na bango na reposi libala te nzasa azwi chance na ye chance na ye topika voilà opesaki akolo pesaki pe lepusomaki okoboma libala yango na dio na bisi okende ekana mindondo ekende wana pape wana mokele oyo bandeko na bino lelo oyo bandeko na yo okudana sakana ndako za mwana nani Qui encore gueule là-bas pembeni basalaka ndenge wana te mwana na moto abeti ezali mwana na moto abomini libala mama te ezali yo moto opesaki akorde mokolo mwana te babala ngai obelisa ngai obelisa ete kaka bon biso membre ya osali makambo asalaka awa banini balomena ete kaka bon mwana ye makambo te sipopa toa bati donc na mbene mpona récupération ya mofuku un temps comprends donc tout ça yo na depuis na te bon
bon biso toza biso ke nga na représenta ya alamu na ye lobala tala mwana oyo azali tata na nga nazala tata na soki oza likambo loba na voix normal bato bayeba likambo nini yo olingi olobela bozochange papa bokanisa bobina likambo nini omoni style de bon c'est-à-dire que na récupéré situation ndenge tobalaki tolinga tobala ezopesa distinction eza distinction et puis enfant na bino mpa komi kizengi bo mona moyeba mwana comme les arts photo tala oyebi soki mwana oyo abebisa makambo na bino bozwa na balangage mabe na kati ya ndako oyo kizenga akomi nini ezalaka tosala na pampa ngai kwenda baref na relation dese bosalanga rapide koma bosala compte mofuku nga na dede wana oui, c'est così le début. Parce que quand tu regardes deux agents, la matière, vanité, la c'est là oui, oui. Oui, vanité, là, qui est en train de faire j'ai ici, les photos. bon ndenge toyebani na tika mokaka Voilà, tout de suite. Ok, d'accord. ndekana na mwana ndaka moni sususi nyonso kabataka mbongo bato twakatolisa ato nazotamba boye bapesaka ye nasali nini ni mbongo ngo eske mbongo tout ça à cause de nous. Hein? Tu prends le papier auquel on va le mine de mon époque. mais nayoki nilobanga Je crois que c'est bon lokola ye adeka ndenge wana nga mpe na deside yo kotikala kaka awa ti ye moko akolia kotondenga banazoba nyonso so nazotambwa ezali kaka bino Oui, entrez. Bonjour, mon cher Elombe. Mais c'est Sandra. Oui, c'est moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dis le coup, boy. Il fallait que ça malade, je viens assister. Hein? Comme vraiment méconnaissable, j'ai de la peine à le connaître. Excuse-moi, mais il n'y avait pas mieux que ça. Vraiment, comme méconnaissable. Il fallait que ça malade, que si tu fais un malade, ou tu m'as tapé ici, ou tu m'as tapé ici. Ou si tu supportais traitement dans l'hôpital, c'est toi, Van Davan. C'est comme si tu n'as pas d'amis, vous êtes malade, mais vous êtes signalé. J'ai oublié depuis quand? C'est fort. Mon cher, nous sommes en Ayawa. Comment la vie est intenable? Comment on dit entre la vie et la mort? Donc, nous sommes en survie. Bon, moi, je vais te dire que je vais te diplôme. Non, tu n'exagères pas. Hein? On est un diplôme. Mais des diplômes, c'est le symbole, les hommes ont été autant mais sauf que tu as voté la même. Mon cher, il y en a aussi place pour ce moment. Tous les diplômes ensemble. Diplôme au Yangaï, au lieu et sauver Ngaï. N'a venu pas le gouvernement Moussala. On a comment hôtel là on a mal. Là on comme ça, là on a Moussala té. Il faut la tête à nous. J'ai de la peine à croire dans ma Mozoloba. Et quel est cet individu qui va se faire les luxes et reçoit un diplôme? Oh, ils allaient dans le combat obtenu par une autre personne. Ah, ça, non, et puis on va, puis on essaye là. Mon cher, c'est ça le bas. Mais pas d'habitude, on. Bah, tout le monde, heureusement, on a un bon absolu. Donc, à cause de le cadre de l'entreprise,
mais si on en est des prêts, au moins, diplôme à ça, il y a beaucoup de sous. Donc, il faut faire bazar, bazar belé. Ah bon? Tu dis vrai? Oui, et c'est passé belé. Voir même bazar sous que la vie n'a eu. Assister à une école primaire, même école secondaire, assister, mais à Dakosala. Nous sommes tous à Sala, mais à l'autre, à Rambon, bon, nom de la cycle, la vie, papi, maintenant, papi. Papi, dans la bouille. Mon solution de soutien. On dit quand même qui en tant qu'intellectuel. Il ne fallait pas aussi quand on a mis et puis aussi qui il fallait quand même moi tenir mon code d'essence qui puisse te permettre de rentrer dans le bureau. Il faut comment tu l'as coupé mon cher. Mon cher, c'est la vie parce que nous, les allés au du matin. Donc, ça, ça me fait beaucoup de la peine. Nous avons imaginé ce qu'on a là, sur la lande qui voit en abîme. Il y a donc, nous, les allés comment on voit la zone. Comment la zone a son bureau, il y a le tribunal. Donc, comment inexploité. Comme si les autres, après ça, il y a parce que mes parents, le monde pas là-bas? non, mes parents, j'étais pour ça. Je vais vous faire ça. Mais il fallait que l'on d'abord ou que n'importe. Mon cher, nous avons fait n'importe. Nous avons fait ça. N'importe sur la dépôt. Ça de recouvre. Non. Dis, l'engagement est à sous-sauter, hein? N'importe, en tant qu'intellectuel, tu peux organiser au fond de l'école, Bilangizali, au travail dans Bilanga. C'est un garçon vigoureux, très fort que je connais. À mon âge, nous avons des Bilanga. Mais enfin. À mon âge, nous avons des Bilanga. Mais enfin, tu rêves ou quoi? Hein? La vie, il faut être réaliste. Tu es un ami, vous regrettez l'engagement. Quand tu trouves qu'en ville, ça passe mieux, va au village. Hein? Pour mieux vivre, il faut faire quelque chose. L'engagement est à la société. On est à orgueil. L'orgueil ne paye pas. Parce que aux qui payent orgueilleux. Ok, rendez-vous un jour, marché fini, comme on finit c'est pas normal. Orgueil, il faut t'arrêter, ma péké kitaka, mon cher. Ma péké kitaka. Et le boussard, quand vous comptez trop sur les biens de vos parents. Mes parents, c'est normal, mais toi aussi, il faut faire quelque chose. Tu vois l'adage qui dit malheur au fils qui ne fait pas mieux que son père. Donc il faut autant la mieux. Je regrette ce que malanga joie. Talangai, moi on a zangi soutien à Kishasa. Soit l'anda qui va discours na lui mais ma soukio. Et là c'est emploi peut-être 30 ans après. c'est la vie. Il ne faut pas tout rêver mon cher, donc changer. Ngayao, dans l'entreprise. Dans 6 mois, Bazou me met sous-directeur. Bazou me met sous-directeur. Et d'ici, nous sommes allés dans tout traitement, il faut PDG à approuver en haut. Les autres payent sa bourse. Il faut sa bourse. Mais avant cela, il faut que madame n'a pas de moyens. Comme ça, il y a un PDG, mais quand même, obtenir 1000 langues de ça, doctorat, c'est beaucoup mieux. Mon cher, c'est parce que j'ai su obéir à la voix de ma conscience, qui était la bonne. J'ai su prendre mes responsabilités. Mon cher, il y a un peu bandeko. Et tout, tu vous mêlez. Kakayo, entreprise, on ne pas on va émerger. Nous allons comprendre qu'on va sous-directeur. En plus, on va sous bourse pour le connaître. Qu'est-ce que tu as? Mais, mon cher, pardon, comment me l'engagez? Si on dit que vous comptez dans moi, vous dites aussi de l'homme au boyer. Il y a mon cher. Là, on a emboîté le pas pour nous après, mon cher. Comment me l'engagez? Ça veut dire quoi? Je m'en moque éperdument. En fait, bien mon numéro d'âme, vous pensez qu'en dehors de Dieu tout-puissant, il y a un autre tout-puissant? Il y a un autre plus puissant qui y est?
Bien sûr, vous demandez mal. Vous demandez mal. Mais, en fait, mais là, tu me dis, pour nous, on va continuer au lenga. Mon cher, nasa mutuna mona su bilo koliate. Là, mais la carte mal. Parce que tout est fondé dans un restaurant. S'il y a quelque chose, doit servir. Il ne faut pas prendre un fétiche. Fétiche existe à la tête. Il faut travailler. Allô? Oui, Nani. Voilà, passez à Gérard Nabino. Ah oui, bonjour madame. Bien. Bonjour, tout le bilan est disponible pour ce moment. Oui, voilà. Préparez-moi un plat et je vous envoie l'un de mes clients. Et mettez tout sur ma facture. Tout de suite. Et préparez-lui aussi une bière. Azelaranga, pendant que je vais terminer le boulot, je vais le rejoindre là-bas pour... Ah oui, nous allons ensemble. Ça va? D'accord. Mon cher, excusez-moi. Ah, il faut le plat, il t'a combien? Ah, la prix, elle est 55 000, hein? 55 000? 55 000, ouais. Mon cher, bon, voilà. Pour ce morceau platé. Donc, big ça va du colon. Tu vas manger. Fais ça de préférence là, du vraiment, du colon. On a coupé ça ou quelque chose à main, mais au collier, hein? Au collier, après tout, on va continuer à causer. Continuer à causer. Je crois que... Il faut faire tout pressé. Donc tu sors avec moi, hein, comme ça on me lire. Puis il faut que je te tienne. Un peu de courage, hein? Un peu de courage. Personne? C'est là, mon. Ça va? Bien. Voilà. Journée passée bien? C'est passé en bout. Ah bon, c'est là. Tout en forme? Quand il est quand même à la vie, il va en forme tout. Il a plu, hein? Elle est venue. Allez, très bien fait. Vous savez qu'elle est bien. Les oeufs, la monnaie, vous allez dans une heure. Alors, bah, vous n'avez. Tu vas le dire, tiens. Tiens, il n'est pas entré? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On va en parler, hein? Dis-le quoi, tu es chez toi. Dis-le, tu es le roi, il y a beaucoup de... Hein? Ça, c'est un step, quoi. Pendant. Pourquoi ça me dit pas, bon, ça dit pas. Il est bien. Comment tu me reviens à ça? Vous n'avez pas moi, on se calme en gros, présentement, on se calme, on va dire que c'est... Avant la véritable ambiance, qu'est-ce qu'il faut boire? On va le voir Amstel, ils sont joyeux. Ma chérie va danser sans caprice. Ah, y'a Amstel, c'est l'ambiance. La vraie ambiance, la vraie bière c'est Amstel. Autour du
donner tout l'amour dans l'ambiance. Amstel bien, Qui fait bouger l'ambiance, c'est Amstel. Amstel bien, Super ambiance. Amstel bien, Amstel, danser Amstel, viens. Vivez Amstel, bougez Amstel, viens. Vivez Amstel, super ambiance Amstel. Amstel bien, c'est l'ambiance totale. C'est l'ambiance totale. kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene son ese lese tombe nzela wana lese tombe ezaleli wana gome il faut gome bafoti nyonso ya yo osala lese tombe nzela wana laissez tomber, vous allez dire voilà.